bato fo bayeba kaka non te ngando okende okutana gosse akosala boye te mo esisaka ma suspense ba suspense mosusu esenga ezala bango mosusu babengaka ba surprise esengaka ezala so bandi koannonce yango mpe diminaka mpe mwa ampleur nango wana ezaka mwa parenthèse moko nakangai nafungolai nakangi rapidement donc vision biso nyonso toza nsima vision ya Leroy de la Forêt eza business bamemeli pake na ye azwi kashe na ye makambo na ye asengaki c'est bon abeti musique na ele musique eza business papa eza teke oyo bon ça va ye tosolaka nde te mpona nini te déjà olonga makambo wana il y a beaucoup de gens qui rêvaient voir bango mibale na scène moko par exemple eza makambo basurprise foko nyonso nga bayebisaka bino te bozela bosepelaka ndeke makambo eza makambo oyo biso tolingi yango wana nous ne voulons plus des anti-valeurs pourquoi tolinga ba anti-valeurs mpo toya nango na réseaux sociaux ke ibese nde tokoma olingi po bato balobaki ya Ferregola yembela Weranson nzembo mobimba il faut les cas s'excuser envers Weranson pour esala bien epesa pour rappeler moi valeur pe kilo mo pe pesa sous énergie et reparticiper à festival aza papa aza papa donc quand on dit papa raisonner ka makambo elekaka na bafamille tant obi papa c'est-à-dire mwana likambo eselemi kota suka azaka papa ça dit beaucoup toi baafricain en plus donc nake mosika te bato batimba bacomprendre wana eza bato peut-être bagarda haine na motema donc yo côté le bon côté ogardaka le mauvais côté nde peut-être bana bajugement bachange voilà présence ya Weranson na concert ya Pasteur Mike Kalambai bapropone envers Pasteur Mike Kalambai pour dire que je confirme non commis na cour des grands et ça une analyse ebele tolandi prophète de Miles depuis les États-Unis pour dire que Weranson a un monopole te ya rebaptiser ou ya koloba c'est Pasteur Mike Kalambai que à côté la cour des grands que cour des grands par rapport ya quoi ya ne ba bakufaki à côté na monde ba sacrifice Weranson aza ador ba to ba sacrifier ba tolandi ba dire ebele et tant que musicien wa évoluer pembeni ya Weranson côté la banalise ebele ça ma ba mususu tout le monde même ba to maison mère mususu ba pe contre participation ya Weranson a presté na festival là était sur que le bani parle biso tunde toza boye toza sous vision ya Leroy de la Forêt ouais biso nyonso toza sous vision na ye Leroy de la Forêt fanatique tokoloba nani o tokoloba mona mutu tokoza biso exprimer ma vie c'est normal ata na kati ya parler ba tutu bakumisa équipe moko te mona wazo kumisa équipe X wazo kumisa équipe Y ezala nango te likambo ke bato nyonso koza na ndako nanga bino nyonso bokumisa équipe nga na kumisa te déjà wana na kina on a natalisa aussi ko du côté ya kosepela nango to ba biso basepeli nango te c'est normal mutu nyonso aza na vie na ye par rapport à ndenge okanisa mais biso nyonso to s'incliner devant vision derrière vision ya Weranson de la Forêt et puis dans tout le vélo moi musique et ça business Weranson na fait rigola parfait d'hiver to chité dans le montant la benda photo bon la ça bien azam moko ya ancien ya maison mère Diego Kawani ma terabini cette sauté et ta comme on va te belé bazo c'est monter peut-être façon de parler te belé bolo ba ma bien faire Weranson ba comment Weranson on peut abandonner on sala musala na entreprise mais bon bien que ba ta famille moko te moi qui mutema wana ya rosunga ta Diego na eta komi nango wana tango ka ba Diego wana tout kotala photo ndotali ndeko na biso Diego nda komi et ça londe non namoni ka lali namoni nga teke yo aza soki ndeni namoni ka lali surtout namoni ka lali alo kande to bonne place mo bo fazer oteya kangi yo photo ya public namoni nga Diego aza penda na eta mo ya bien te santé makolozi ya kovimba libumu wana fona mona mais photo te namoni alali na ka mutu mo aye akangi ka bega ndeza olali lo ame mo ya kangi photo est-ce que ba nouvelle ne pe ndibuzana na mouvement bongo koma ke ba ba ete bolo ba wana ninga koma yo ko mutali boso ebisina tika bu solo tebite tala ba réseaux sociaux quand même ba video Diego zo circuler ba yango na lobi mo te ko tola kisa photo na biso ke namoni phase na ye yamba kyonde elenge ya kobenga ya kobeta pembe na star yango wana beta pembe na wera déjà beta pembe na wera moi wera ba mnyosa simba ba mnyosa sala ka isole beta ba moni bien na yango wana to ato vandi bona yo mona publication mo ebimi po ekibeni mama après ta publication yo mo akata ngo nse sala biso bien donc o mona mnaka to d'actualité na beta pembe na leader mo boy mama mnyosa simba mnyosa sala ka bat balobela yango c'est déjà bon déjà merci na pasteur Mike Kalambai parce que à l'accès à la face du monde biso nyonso au-delà de tout toza bikela mwanzana mutu akoshije biso mokolo suka eza ye monzana parce que c'est belé baolata basutani baolata bacostume mais makambo bazosala na nsima nango na kuku
ondima te mais bato mosusu omona yo ozoqualifie ndenge okoqualifie mais soki ayeso baacte de charité asalaka ta mosusu yo osalango te ta mosusu yo oza berger na église mais ta mosusu mondimi so aye abi ana problème agaranti apale opesa te mais ta mosusu ye asambelani ta mosusu na église x te mais motu moko aza na problème agaranti apale asa motu apa na église nasambela mais ye pasali ye babien fa ndenge kasi nzambe aza soba te tomitia na place ya nzambe te po azaka nzambe donc pour des grands oyo le roi de la forêt alobaki c'est-à-dire le roi de la forêt abeta bastade wana parmi bato mpona aloba te soki nde nini mais record ya ndenge stade bato bayebi ke le roi de la forêt oyoka nde moto ya numéro 1 boyebi yango te tomona badeba yango esalama ebele boyebi yango te classement ngo sikoyo ntango mpenza okozala tenga nabeta pa weranson donc weranson yango otalika na bino ote eza mpe bongo so olandeli mpo omona bina ya ndenge wana bamosusu barajibe mpiana bamosusu batia fali yalobanga nakumisa papa ya biso yo te papa ya bino te kumisa papa banani ata yo moko mosusu balobi kofi olobi de nga nakumisaka papa ya biso oyo enson c'est-à-dire mai nani pasteur mai kalamba yamoneke te na barecord ya stade fo kobenga le roi de la forêt eza lokola motu moko abeta na terrain moko boye esimba makasi donc yo mpe so olingi osangache na terrain wana moto amayela osali fo otuna secret otuta motu wana ndeni naolinga nakende na terrain oyo terrain oza ndeni naolinga nakesa na chaîne ya Stella to na chaîne ya Alex Nganda chaîne yango est-ce que bakutaka bato bien est-ce que basalaka boye bien c'est important otuna motu oyo alekaki wana avant oyo surtout asalaki baexploit cadre wana nde ainvitaki le roi de la forêt le roi de la forêt alobaki okoti na cour de grand mpona koyebisa yeke félicitation ya koyei manière ya kofélicité parce que stade wana eyali pana miba te bale kuta tonisala so stade mais sikoyo na baplein toki sikoyo mpena na matière ya plein oyekanso na paster Mike Kalambai babi mikolo debesi ya bango mibale Voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Et dépendre dans Airwatt Botel Abisso en direct dans le concept Touch TV, votre chaîne d'actualité avec Alex Rando. Moi, je suis Mouloubali Benjamin de la presse. Moi, je suis maman, autrement dit, moi, je suis votre grand merci à tout. Botel Abisso, ma commentaire, j'aime, moi, ça c'est bien. Vous pouvez s'abonner massivement. Awa. Dans le concept Touch TV, merci infiniment à toi, Ghost Dikamba, à l'assistance. Un grand merci à maman, fille, maman, ma solo. Il y a Papa Audace Milan Doubi, dédicace à toi, président Jacques depuis Afrique au Coron, à Otalabiso. Boutique d'Am Bijou Moulato, sur Kandakanda AD, celle boutique où tu as vraiment banabasi pour la Kandakanda AD. Chez Bijou Moulato, mon vieux Patrick Trifazé courant la Chine, dédicace à toi. Tabanego tout beau en Europe. Balobi agence ya fret et amours que ça la marambo avec assurance dans série tout. Les amis des Soissons. Donc les amis des Soissons, agence fret. Les autres là fret na voie maritime et puis aérienne, na voie aérienne et ça la 3 jours partout aux en Europe. Contactez Bisson na numéro ça on a posé pendant ba détails partout aux en Europe, aux en Allemagne, en Australie, aux en France, en Portugal. Benga numéro ça aux vraiment ba détails, pose à la contact na agence les amis des Soissons avec notre papa Jean-Marc, papa Marc-Antoine. Donc agence les amis des Soissons chez papa Marc Antoine. Un grand merci à toi, Yagi Kake, c'est les barons depuis Paris. En Talabi, son attaque pour comprendre aux abonnés. On a le fils du roi. Il s'appelle Parfum d'hiver, l'homme des 100 concurrents. Nous soignons l'actualité. Eux ont dominé sur la tête. On met à Massoula, tous ces pays ici-bas, Awa, pour sur Massoula, Moroté. Et puis, tu remets l'actualité. Il y a culture congolaise, gosse du Kamba, les Denga. Nous aurons invité dans le Parfum d'hiver. Bonjour, bon début de la semaine. Bonjour, Nayo, Alex Ngandou, Mbote, la patronne, le roi de la forêt, le big boss, we're ensemble. Tali Bonamoni, maman, c'est des Chimans Pata. Mon exaucé na Gladi, en tout cas, bienvenue au pays. Hein. Donc, Mbote, na bango tout. Et puis, tout le monde aura parfum d'hiver, le fils du roi, fanatique, toi, maison mère, la fille de Voilà, merci à toi aussi, c'était là la suprême assistance. Déjà, tout le monde en actualité, autour de Bama Solo, autour de Beta, autour de souhaiter exaucer Gladi, pour Zabana et Aouer ensemble. Bon séjour dans la capitale, la pièce mauvaise, bon séjour. Mais la vidéo en temps, tout le monde dit que Batongo est fort. Parce que il y a mis que la résidence ya Ranson, les musiciens qui n'a pas si. Mais ça ni wala la résidence. C'est là pardon la styliste. Parfait d'hiver les musiciens qui na résidence n'a pas si mais vous avez un nombre de 3. Tout ce qui ni balé on a tout sur la raya yo. Arrive à chanter parfait d'hiver pour se retrouver dans la résidence à le roi de la forêt. Et j'ai on y on Zaki occasion Zaki ya nini o to moni parfait d'hiver na kati ya résidence le roi de la forêt fête il faut ni bozolia là
Et ça, il m'expliquait, Bissono. Vraiment, merci na nous une fois de plus, na patron na Ngaweranson. Merci na maman Sideshima Patapo. Dengu le tumbe, kaziboma wana ba nini mambo sana me wana. Na ebisio tila kapele kosa. Dans ce qu'on va bengi ba expert ba sala mambo wana. Ya disco ba onde siko ba sa charger na mambo wana. Donc c'était très bien. En fait, ezaki à l'occasion il est arrivé à exaucer na Gladi bana. Bah c'est vraiment ba na États-Unis. Mais bayaki ndepo yamba bango. Ayamba bana na yebiye à part vie artistique na ye, après la vie familiale na ye quand des alara, on a un bon papa quand des alara. Voilà, à l'occasion on a ça une surprise. Donc on a organisé moi une petite réception. Ça qui pendant un nombre restreint. Donc on a fait bata mbongo ba la mbongo la ça bazala yuana vraiment ça qui vraiment bien. Ça qui pendant bien. Donc ça qui à l'occasion quand on est dans lobby il y a bana nende bayaki et puis voilà, na qui parmi bateau yo le roi de la forêt a invité qui Zala. Et puis il y a un peu Nazala qui n'a pas mal vraiment c'était très bien. Ouais, donc Zaki Pena réception moro une petite réception mais Zaki Pena non vraiment restreint. Merci na patron na ngai ndeto Zala Guana to ambi exaucer na Gladi. Ayo kuta nsona père na bango bango na state na kuta père na bango yaki bien Alex. Mais nga penza Zaki nango bien tout le monde pena ba vidéo circuler mais nga pena na bomba ba pété mais c'est vraiment mon collègue même pena ba ni pourquoi pas faire bien parce qu'il y a ba doyen au kuta la maison mère ba kota qui kuna te ba Zaki na réception là. Choix ya parfum d'hiver ming yonde vraiment on dirait poser ba problème belé ba mso bi ta ba kisi ba parfum d'hiver ba kende ko simba kisi suna fête te bon ba benga ngala ya poka spoiling ma mingi te ya po ba ya ba benga yo sa benga ngi donc nga podo na yeba ikutu te ba benga ka ndia ko benga ndio mo mpena se présenter nalo wa okena fête mo boy on se retrouver dans sous gosse pasate to stelle étoile pasate par exemple pour le bani est-ce qu'on condamné to on va condamner te ba comprendre ga voilà, merci beaucoup Parfum d'hiver. Parlons de tous ces pays ici-bas. 2 ou 3 mois déjà depuis que vous êtes là. Sorti Nango, sont déjà clip ici là. Mais qu'est-ce qui bloque tous ces pays ici? Ah, na bisio marambolera na mbogo on a le mikolo so to ndo étalé nyonso la dosa ba caméra boni. Ba fâché na ndema o sala te. Donc ba se révolter à grave. Vous comprenez? Toujours mona ba tout mona sali ba ntse musu donc na dépravation de mœurs moro na éviter exagéré. Au monde ba occupant aussi. Mais parce que ça moi artiste moi de Renault, moni ba makambe combien belé critique d'interprétation comme belé mais bon. Le quoi la mutumo taza au-dessus de la loi, puis surtout toi en dessous de la loi. Le roi de la forêt après ça qui œuvre wana tous ces pays. C'est ça on single, là générique, une chanson d'ensemble. Après ça qui na commission nationale de censure. Question de la va répondre biso, nde mon zupetan bongo. Donc, j'ose croire que ndeba ebisi patron nga we ensemble que semaine oyo bakoko fungola bakoko pesa avis na favorable pour ça ba pesi kaka donc même ba plateforme ba nini nyonso zaka prêt donc makamnyo ça après en fait. OK. Atutu ba après makamutu eza après ba ozela kaka soka avis favorable pesami au moins na tous ces pesi be lancement parce que yango nde opesa image ya morote ndeni jeuza. Est-ce que tout le crime sur la sanité en bloqué en niveau censure ou problème les armes te mukolo oyo yo ka tous ces pays ici bas au moins yo mo pena ke na ndenge yo kila chango kasa na ebisa oui nga so na lobi na lo baka pona za na kati. OK. Déjà question mo tuna nga l'autre fois de ça na mission est-ce que mambo lobi na kati on déjà tous ces pays ici bas so oui effectivement mambo ba lobi na kati kuna pena ezo lobi la pena ke tous ces pays ici bas en réalité vraiment interne voilà oh nyonso to ça la et futa manase tu vois aviser dans la banda où expliquer ba même affiche ndenga tsaki bilonga ba tuta te ba kagul ba kalati ba kagul tout ça pour la ça un message visé te c'est un message universel pour la batu nyonso mais bon malheureusement dans le bail tantôt là biso ba mission de souffrance souvent la critique d'interprétation c'est-à-dire mission lobby AX mais mutu pas sur A wana lobby Alex X wana lobby mutu bingani alors que faut tout artiste mamba lobby mais na wana ça n'a rien à voir avec ça but bon yo kango et puis on a bien que alongoli kutelo quand ndenge za ina wana tous ces pays ici-bas, ils ont le rôle à annonce, il y a Morote. Si. Est-ce qu'il y a évolution à Morote dans le studio, et Zaka, Kaou, si c'est Morote, vous avez tous ces pays ici, mais il n'est plus beau de lancer le titre, il y a Morote. Morote est déjà à 80-90%, déjà, ils ont pratiquement réalisé. Mais tous ces pays ici, ils ont mort, Morote est déjà 80-90%, ils ont déjà réalisé. Zaka, tous ces pays ici, ils ont des pays, c'est tant que les pays s'achètent.
il y a le droit entrer dans un restaurant entrer et puis la suite maman vous comprendre donc tout ces pays ici bas so ebimi moro te pour répondre à ma moto et déjà 80-90% à moins que moi bah tu me souviens des heures bah il y a pas le roi de la forêt yembanga baxela yembanga nettement ça n'a pas projet qui par exemple en États-Unis na PC mbote il y a un boulé que non le roi de la forêt so qui perd ko yembanga OK bon ça n'a pour parler na dévoiler car la ndenga donc ba te bel ba o yape et non yembanga on peut moni ça que des fois album et ça va titre par rapport à voilà to souffler mon kié to katanzi moko na parfum d'hiver au pesa bisonini to souffler non kié kaka po badali ke parfum d'hiver à chanteur imana ta mo loko moko na peso ko ma biso ko pesa esprit ya moko to ma gros bomba on a été souffler l'autre rose moi chance nango mais ma biso ranzelo yo mon mon bébé c'est mon chéri mon fleur d'amour. Les fleurs roses ont perdu leur valeur, yeah. Et moi l'éclat de ta beauté, elles ont fallu sans résister. Comment puis-je te décrire mon amour? Tu as tout ce qu'il faut pour être mon époux. Aucun adjectif depuis l'Antiquité, jusqu'à la jour ne peut qualifier. Le vertu de ta beauté, j'ai fait qu'attendre mon cœur. Mon bonheur s'appelait les rois d'Angleterre. Donc, ça va bandam beaucoup. Il y a un peu ces ébélés. Quand j'aurais pas dit. Non, moi, pas beaucoup. Mais, on déjà côté dans le système. Donc, c'est cher. La parfum d'hiver après réception, nous avons tout à l'heure réception, il y a Yamba exaucé na gladi, vous allez qui na concert na Ngouasuma. Mais apparemment, c'est que moi, bah, tembélé na ville ou na Bouniata, on susté, hein. Bah, moi, hein, ça peut plutôt calculer bien. Bon, lui, ce pays beaucoup plus concentré. Chanteur, je suis beaucoup de faut aussi concert là. La zone là, on a 6 heures. On a même pas 9 heures, la dimanche, sous. Là, on a bouteille, on a c'est pour la comme donc, lui, ce pays concentré. Attaque ou ville, vous avez ma place, je me souviens de notre bête, pour concentrer l'enregistrement album. Voir même pas voyage, je me souviens le roi de la forêt a retardé un cas pour l'enregistrement album. Donc, même chose à arrêter. Fallait au bête sur demande, car il y a public, il y a grand public, puis producteur, PDG Macheko et tout. D'ailleurs, il fallait tout bêta. Mais il était très bien. Il va me dire que tu direct. Il sera direct. Merci pour la présence. C'est ma photo tout. Pour passer en vacances. On a Gervais Gatende, on a Clarisse Baki. On a Thierry Monde na Bundesliga. Donc, il y a les gens qui ont tiré sur le temps de Zambie. On a fait ça au les managers intelligents. Donc, senti que le rôle de la forêt n'a plus rien à prouver dans Maramboa. On était beaucoup plus, on est beaucoup plus concentré dans Mamamoro et puis tous ces pays si bandés par rapport à censure. Mais n'empêche que tous les pays wana ngwasuma va proposer que le rôle de la forêt dimanche tous on dimanche il y a un programme de makamba festival là toki que ba zonksi makambo. Inchallah tous le programme et tout voilà que font la dossier à festival là wana les acquis prévus à les 2 les 3 les 4 tant qu'il y a sango ya report nango étant qu'artiste oui qui est artiste et puis moto organisant bien que bon bien que ça faire été faire hasard le roi marque il y a festival on sait que non j'étais touché ça l'a bien été parce que moni ba festival les endroit mo échange culturel et ça là artiste wana déjà surtout bon donc non on a côté business parce que musique le za business le rôle la forêt de ba contacter que ça caché pesa mi ma pesa là ça business caché wana c'est de l'argent ça le seul artiste c'était invité artiste c'est monsieur Bazali on y soit la peine à promoter voilà bon foutre les logement na et déplacement na ma mon soit c'est de l'argent ba sponsor Bazali donc on a nyo soit ils ont coûté ils ont comprendre tant on a mon bouger mon programme en haut na misaki na place wana ils ont comprendre donc voilà surtout qu'est-ce que du côté culturel échange de culture au point les arabes sont artistes toquer na mboka mo ah tout le monde la culture na bango la musique na bango lo mo ezala kuna to zongo to ramena mo pe to sala pas c'est ça vous comprendre le corona et ça l'a na moi bien té mais le cola ba rétablir na moi bango c'est bon je suis content voilà ba analyse ça la belé par rapport à la participation ya Wera mais bino pour participer on a babi Wera son ba dîner ba msusu ba moni on manque à respect il fallait qu'il présence ya faire ego la yemoko personnellement à qui le roi de la forêt pour ba sur la festival là des partenaires msusu ba kenaki na msusu ba bi faire ego la manquer encore une fois de nouveau Wera son
bamsusu babi rasilias amikitisi banalise ebele esalema bamsusu mpe tomoni meme bato maison mare mosusu bape contre participation ya Weranson a presté na festival na été soki oloba nini par là biso tunde toza boye toza sous vision ya le roi de la forêt oye biso nyonso toza sous vision na ye le roi de la forêt fanatique tokoloba nani oyo tokoloba mona mutu tokozwa biso exprimer ma vie te c'est normal ata na kati ya pale bato bakumisa équipe moko te mona wazokumisa équipe x bazokumisa équipe y ezalaka nango te likambo ke bato nyonso lokozala na ndako na nga bino nyonso bokumisaka équipe onga nakumisaka te déjà wana nakena mpona natalisa o sikoyo likote ya kosepela nango to biso basepeli nango te c'est normal moto nyonso aza na vie na ye par rapport a ndenge akokanisa mais biso nyonso tosincliner devant vision derrière vision ya Weranson le roi de la forêt et puis na otolobeli omonga musique eza business Weranson na faire egola eza ya lelo te ntango mosusu ntango basola to ntango bamakambo basala est ce fo bayena oka liboso ya caméra mosusu eloko bato bazozela bamona yango wana mosusu yango na yebi photo moko ecircule so ozolanda jugement ya bato tu vas commettre beaucoup d'erreurs mosusu mpe ezalaka suspense mosusu mpe ezalaka bien suspense mosusu mpe ezalaka bien bato nyonso te kaka bato fo bayebaka ke non te ngambi akokende okuta na gosse akosala boye te mo esizaka ma suspense basuspense mosusu esengaka ezala bango mosusu babengaka basurprise esengaka ezala so bandi koannonce yango mpe diminaka mpe mwa ampleur nango wana ezaka mwa parenthèse moko nakangai nafungolai nakangi rapidement donc vision biso nyonso toza nsima vision ya le roi de la forêt eza business bamemeli pake na ye azwi kashe na ye makambo na ye asengaki c'est bon abeti musique na ye leo musique eza business papa eza teke oyo bon ça va ye tosolaka nde te mpona nini te déjà olonga makambo wana il y a beaucoup de gens qui rêvaient voir bango mibale na scène moko par exemple eza makambo basurprise foko nyonso ka bayebisaka bino te bozela bosepelaka ndeke makambo eza makambo oyo biso tolingi yango wana nous ne voulons plus des anti-valeurs pourquoi tolinga ba-anti-valeurs po toya nango na réseaux sociaux ke ibese nde tokoma olingi po bato balobaki ya faire egola ayembela Weranson nzembo mobimba il faut aleka s'excuser envers Weranson po esala bien epesa wera mpe mwa valeur mpe kilo moko mpe epesa sous énergie ya koparticiper na festival wera aza papa aza papa donc ntango obi papa raisonne kaka makambo elekaka na bafamille ntango obi papa c'est-à-dire mwana likambo eselemi kota suka aza kaka papa ça dit beaucoup toi baafricain en plus donc nake mosika te bato batimba bacomprendre wana eza bato peut-être bagarda haine na motema donc yo côté le bon côté ogarda te ogardaka le mauvais côté nde peut-être bana bajugement bachange voilà présence ya Weranson na concert ya Pasteur Mike Kalambai bapropone envers Pasteur Mike Kalambai pour dire que je confirme non commis na cour des grands et ça une analyse ebele tolandi prophète de Miles depuis les États-Unis pour dire que Weranson aza na monopole te ya kobaptiser ou ya koloba c'est Pasteur Mike Kalambai ke akoti na cour des grands que cour des grands eza par rapport ya quoi ya nde bato bakufaki akoti na monde basacrifice Weranson aza ador bato basacrifiera bato tolandi badire ne ebele etant que musicien oyo azoévolue pembeni ya Weranson kotala baanalyse badire ebele bato balobi envers président ya Weranson par rapport ya maloba oyo alobelaki Pasteur Mike Kalambai akoti na cour des grands nayebite so yambaki ondeni elengi ya kobenga ya kobeta pembe na star eza yango wana abeta pembe na wera déjà kobeta pembe na wera moi wera makambo nyonso asimbaka makambo nyonso asalaka lisolo ebetama moni bien na ye yango wana to tovandi boye na ye omona publication moko ebimi mpo yakibani makambo ati après ta publication ye moko akataki kuna ose esalaka biso bien donc omona minake toa d'actualité na beta pembe na leader moko boye makambo nyonso asimbaka nyonso asalaka bato balobela yango c'est déjà bon. Déjà, merci à Pasteur Mike Kalambai parce qu'elle a accès à la face du monde que biso nyonso au-delà de tout. Nous avons bikela mwanzana. Muta osije biso mkola suka za ye mwanzana. Parce que c'est belé ba ta ba soutani, ba ta ba costume, mais makambo bazo sala na sima na ngo na kuku ondima te. Mais batu mususu omona yozo qualifier ndenge ko qualifier mais ba so la ba acte de charité à sala. Tam su yo sala ngote. Tam su yo oza berger l'église. Mais tant que mon émission il y a bien la problème à garantir parler au PCT mais tant que il y a assemblée là tant que l'église XT mais tout le monde voisin la problème à garantir parler assemblée pas l'église ensemble là mais il pas salé pas bien fandé parce que ensemble ça so batté to mitana place ensemble tu pas ça ensemble donc pour des grands le roi de la forêt le baki ça dit le roi de la forêt a beta ba stade wana parmi bato on a le batté so inde nini mais record en stade ça va dire que le roi de la forêt Werandim ta numéro 1. Boye bien côté. Oh, tout le monde a des bancs au salam à Ebele. Boye bien côté.
classement ngo dans rosa dans on pena rosa pena na beta pa Weranson donc Weranson ayamo talika na bino o te za pe bongo so landel po mo na bena ndemo c'est à dire ba jibe piana ba musu ba tia fali yalo wanga na kumsa papa biso yo yesanga te papa bino te kumsa papa banani ata yo mo musu ba be ko fiolo bide ngala kumsa papa biso Weranson c'est à dire mai frère nani pasteur mai kalamba ya mona kete na ba record à stade faut benga le roi de la forêt ça le roi mutu moko abeta na terrain mo boye isimba makasi donc yo peso lingo osangashe na terrain wana mutamaila osani faut otu na secret otu ta mutu wana ndeni aolinga na ke na terrain o terrain mo zande na linga na ke sa na chaîne ya Stella to na chaîne ya Alex Ngana chaîne ngo est-ce que va futa ba bien est-ce que va sala ka bien c'est important otu na mutu oyo alega ki wana avant o surtout sala ki ba exploit cadre wana nde a éviter que le roi la le roi de la forêt bagi au continent pour des grands on a c'est vrai qu'il y a félicitations il y a une manière de féliciter parce que stade doit aller pendant vous battre bah les routes étant sur stade mais ce qu'on a pas plein toi qui est scoopé dans la matière à plein où est rançon na pasteur Mike Kalambay babi Nicolo DBC ba on y balé et moi c'est le secondaire et qu'est-ce que makasi alors pasteur Mike Kalambay avait bien réfléchi d'inviter parce que la record na ba on y balé on a le biga si bon mettre sur la bino moi, tu ne peux pas être accepté par tout le monde. C'est comme la beauté d'une femme. Elle est relative. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Il faut accepter. En fait, l'acceptation de l'autre. Tu es à vie à Moninga. Voilà, merci beaucoup, Parfum du Verre, qui est vraiment vers la fin. Au Chité Awa, héritier Watanabe le 21 septembre. Je m'excuse, le 21 septembre dans la scène de Paris, la scène musicale dans Katsa Paris. Et puis Fabricas, le 6 dans Casino de Paris pour ce 31 août. Pour ce 31 août. Tout le monde dit, c'est la présence, il y a papa là-bas, ensemble, et toujours ensemble. À confirmer présence, il y a déjà dans le concert, il y a Bananéwana. Et ça, l'on dit, côté la réunion, papa, nous avons toujours dans Bananéwana. Moni on a le ba liboka Weranson so asimbi yo ndenga mabeta moi ko comprendre des tactiques mais so comprendre des tactiques au douceur donc je suis trop fier et obeta déjà permis na Weranson orchestre mo boy bimisa bato zo bimisa bato on ça fait makambo je suis trop fier de ça on a une école là bien on a une école mo boy to na club mo boy bimisa ba champion donc faut se là donc et so de l'engolo ba so comprendre des tactiques de lecture. Pourquoi pas donc félicitations déjà à frère nanga on nyonso kitoko qui est bien le roi la forêt soit mon agneau ya uta ne kutu ouvert na maramboa le monde a déjà ba mission sur les loges ça dit que le roi de la forêt faut te retenir beaucoup plus le bon côté le côté positif donc voilà quoi toi trop fier il y a bande qu'on a biso nyonso bazo beta héritier Watanabe maestro Fabregas ba tout en tout cas on va ça la fierté et une musique à ensemble voilà, merci beaucoup, Parfum du Verre, on va retenir le programme Bozanango. On va retenir le côté programme. On va retenir que semaine Oyo, j'ose croire, que tu as avis favorable à la Commission nationale de la censure. On a tous ces pays ici-bas. Ce qui est Bimi, il y a un des pays où même la longo peine à la production et à la moussou sur les bossos. Et puis il y a un des même la image de Mambo retrouvé dans Moroté. En tout cas, année on est tombé Bozongo. Donc, surtout ces pays, même il déjà 2 mois, tu fais la censure. Quand tu le tombé, tu es sur la il est sorti à Morote. Le col, les gens qui temps la censure, il faut y avoir bimana, ils allons entrer après, suite au Yann aussi. Mais mardi, mercredi, jeudi, nous avons un rond-point qui pointe ça. Et pas le boss Archie Daniko, Motopamba, Pamba, le boss Archie Daniko, qui pointe ça, on a vraiment tout ça, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, semaine, bon, on a plein de programme, on a dit que yo, ça sera déjà à l'heure. La chaîne Nabiso, on soit déjà. Actualité quand des autres mais tout ça beaucoup plus qu'on martelé sur la sortie à tous ces pays ici-bas en tout cas dans peu de temps aux Zouango et puis il y a encore annoncé une sortie il y a Morote il y a tellement de production en vue aux Zouango quand on a tous ces pays ici-bas et du malade donc je pense que l'essentiel c'est divers to chité dans le montant la dernière photo bon la ça bien azam moko ya ancien ya maison mère Diego Kawani Terabini cette sopé et ta comme on va te belé bazo c'est monté peut-être façon de parler te belé bolo ba ma bien faire Weranson ba comment Weranson on peut abandonner on ça la l'entreprise mais bon bien que ba ta famille mo côté moi qui m'tema wana ya rosunga ta Diego na eta komi na ngo wana tango ka ba Diego wana tout
otala photo ndotali ndeko na biso Diego Ndakomi esalo ndeni non namoni ka alali namoni ka alali namoni nanga teke yo aza soki ndeni namoni ka alali surtout namoni ka alali aloka nde toa place moko bofaze oteyakangi yo photo ya public namoni nanga Diego aza apena na état moko ya bien te bien te santé makolo eza kovimba libumu wana fona mona me photo otie namoni alali na yaka mutu moko aye akangi kaka beka nde ezaka olali loange moko akangi photo est-ce que banouvelle ne mpe nde bozala na mouvement bongo ekoma te bato baye mpe baoloba moto wana ndenge akoma yoko moto ya liboso otala bareseau sociaux quand même bavideo ozocircule yango nalobi mo te kutolakisa photo na biso ke namoni afaze na ye nde ezalaka faze loka biso ya biso ya kovai na place moko boye afaze na ye motu moko ayaka ye ka photo apiblie na ye nayebi te so ezali peut-être vidéo peut-être nga tosala mwa lecture mpona vidéo mais namoni eza nango photo Diego est mort personne à rappeler la nini non musicien aleka na maison mais tosanga ntango nayei mpe nakutaki ye nayabwaki mpe na formidable voilà nayebi voilà merci beaucoup Parfum d'hiver to na sukande déjà na nosaki bat batalio programme olobi jeudi mercredi toujours qui pointe après c'est la décision finale ya censure pour na sortir à tous ces pays ok donc programme na biso pena yango voilà pas dédicace na salam a capé la place makambo zalaka bote nano place makambo la to sala biso mission mais côté oso eza te elenge mission te yobi te oba mutata mutavandi atali yo pena otala ok ozela moi asu tande bongo pena po ebi ke sola na parfum d'hiver bien que boka ba nyusu te oui abi ke asola na parfum d'hiver mo pena nenga système abulaka pe parfum d'hiver na nenga système très important vraiment la manière où tu remercier bango zalaka autant ba komona bango ça ne coûte rien mais ça la bango bien ça la bien ba mbote déjà liboso na papa na ngai Jean-Louis Mérite à Sentinelle à Londres Jean-Louis Mérite à Sentinelle à Londres vraiment na PC mbote na bi ke hero azana na pasteur Thomas Lokofi papa Thomas Lokofi na PC mbote wana na mission na ligne un peu trop PC mbote vraiment to souligner l'autre fois ça va concerner na Londres la salam na moni bongo venanga Martin Skoudimana elamba comme des garçons so ebibi na 6h na moi 6h5 minutes hier so aside ya commande déjà bendi yango donc na PC mbote Martin Skoudimana na PC mbote na papi muluba na ndenga ba Kinshasa wa na moni dona moni kama maman social gaz na gaz ba salam na yo na Belgique wana na talibo na moni tiero ngonde na Bundesliga vena moi Bogar na za na Allemagne na minute aza na kin to savourer kana ndenga kin na PC pe na mbota trop ba séjour elamu na moni bongo le président Patrick Efusu basalam na yo trop fidèle Nzundu Renard de surface na ndenga ba Masasa to sana yo mbota trop na moni président d'homme na Lille basalam na yo maître Dani Kanda le lauréat du barreau l'avocat très valable maître Dani Kanda honorable na PCO pe na mbota trop na moni bongo dadinga le célèbre bureau mobile basalam na yo trop masana ko ja etumpi na niveau États-Unis azolela le roi de la fois Belé Nzembo bon to sur la marambouana na brachona et mon grand prêtre Kandé Zalaka et la moni Gervais Katel le sénateur il y a Clarisse Lubaki maman bio couple moko kitoko bazana masasa kana cadre vacances bambote na bango trop major Guitan na légion pire bambote na yo ebele na moni MK service et pas muku na Jesken na mushi chopa wana yebika muku na Jesken MK service na peso mbota trop courte kisuka Irene Kasololo to sala nde to solola ki courte kisuka Irene Kasololo na pesi bino mbale bambote couple mo kitoko Archida Nico moto pamba ya pamba te nkolo ki pwanza wana na pesi mbote le patron Archida Nico la salam na ya trop na moni fils Mundu le voisin le plus proche fils Mundu na pesi mbote na moni Divine Kadiambiko na ML bana pota solo ba kompe bazana ki na cadre vacances ba salam na bino place bozali na tali bona moni Christian Angola na niveau ya Matadi bambote na yo papi Muluba na lobaki déjà Ashra Michael Pondi garçon des disques na moni donc TK sagesse TK batutu bolingaka parfum d'hiver en tout cas qui se mana na Luanda motema ya Nadej Kalemba bambote na yo batutu bolingaka parfum d'hiver to suka na biso wa na moni liste penez la jimulai na dimne kuto ça arrête perso voilà merci beaucoup parfum d'hiver na disponibilité un grand merci na nous batutu et puis na aussi ça s'il te plaît sans que na pesa mbote na Curtis Walton Zambio le manager intelligent na Cape Town wana na Afrique du Sud dans na talier na moni Curtis Walton Zambio na talibo na moni Christelle Masaki et puis il y a Willy Pensienne comme moi là jamais les gars boy na timi miko na tangi ya Willy Pensienne était na Paris comment bambote na autre voilà merci beaucoup parfum d'hiver na disponibilité un grand merci
Nabatou tout bozito en tala biso Gos Bikamala en assistance, président Jacques Lessel et unique depuis Afrique au Coron, ma big dédicace à toi, un grand merci. Na boutique d'Am Bijou Molato Sirkanda Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris. Megatop na India A63 sur Kassavou toujours. Mon sous Megatop na Nyango 197. Référence arrêt major. Merci aussi à l'agence Fret, les amis des Soissons, agence Fret, les amis des Soissons. Où ils ont mis bon vraiment à niveau en Europe, en France, on a battu tout au vous appelez en Europe, au bout de la routine, na Kinshasa, na Brazzaville, na Angola, vous contactez agence les amis des Soissons. Donc, bon, ça, la venda fret, la voie aérienne et puis maritime. La voie aérienne, et ça, là, 3 jours, il y a Pamba. Et comme vraiment, monsieur bureau, la avec assurance, tout. Voilà, chez papa Jean, chez papa Marc-Antoine, par numéro, on a besoin de contacter, Bissot, pour beaucoup, tu as vraiment à contact l'agence, les amis, et ce sont ça, vraiment, nous sommes là-bas. Qui te remercie infiniment, mon vieux Patrick, qui faisait courant à Chine. Gombe na Gombe numéro 1 à Bango, dans le marché central, à Otalabiso. Il y a Guy Kaké, c'est les barons depuis Paris. Mon vieux big dédicace à toi. Henri Bakouté, je viens en Californie. Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzambi, maman la Maïla, Onya, mère, double la millionnaire depuis Colorado, Denver. Mon thème président William Iko Nabamote, la place Bozali. JBL Kalima, les rois de salsa. 2 fois par canadien, mon thème Louis Scott, papa Nadjaden depuis Ottawa, Otalabiso. Mon vieux papi, mon canal, la carte qui gagne. Mon vieux Guylaine Lucinzu. Papa na Guyana, depuis Cape Town, Otalabiso, président Filabong, une dédicace à toi aussi, mon vieux, les Mosambien, tout, Andou Système, roi de Tchatché, Bambo, Tinoubozaki, Bélé. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.